Bandeko mbote bino tomisa kolanda ngai. Naza kosala video oyo eza na thème ya scandale na Congo Central. Na lobela kiango déjà na video moko on saki hier mais na ebisaki baninga ke na ko bandela yango na ezala ya minute moke po epanzana ti na ba Congo. Ndeko na ngai ya Mukongo soki ozu yango panzango na Luozi, tindango na Mwanda, na Kazangulu, partout na ba Congo tinda yango, même 4000 tinda kaka ba yeba, ndenge nini, ba luba, bazako saka na ba Congo. Il faut ba yeba yango déjà avant. Soki élection ko yala, mon luba wana a pesi candidature na ye, boye ba déjà ke boko voter ata mukete. Mais ki bokonzi esilaka. Tango ki bokonzi ko sila, toko yeba ni toko récupérer ba luba nyonso bazana ba Congo. Oyo basomi banda kukuna tokoye bande toko récupérer mboka ya ba Congo eza ya ba Congo ya Mbujimai eza ya baluba alors okoya ko tila biso baluba bazala bakonzi na boka na biso te. Voilà, donc tata oyo eza motema mabe moko bandeko nana mona mutu motema mabe boyete. C'est pour cela il est toujours incompétent zoko ka osala te soko azala atana kama mayele muke anga babo bino bandeko nga ya ba Congo bosimba mboka oyo bino to yebi yango bien pour na toke liboso. Mais yo zana idée que mboka faut toujours ya kubeba ozo tinda ba incompétent o ba botama na Mbujimai kuna na ba kwanga na mboka okolo tinda bango sikoyo ba kelo zala ba nani ba administrateur du territoire na ba Congo ayebi kutu ba Congo te soko zolo ba na quartier bo ayebi yango te ayebi kutima kuna te biso za kutima matriarcat biso za kutima ya patriarcat ozo tinda bandoki na yo kuna na ba Congo. Pourquoi bande ko nango fonda miso na bande lisuko luba yango na Congo Central ba nommé ba non originaire na province na biso na yaba Congo na Mwanda ba tshele bino muluba kuna komo na ye bietu tambwe aza administrateur na Mwanda na Luozi bakeko cha Celestin Muluba ya Mbujimai ya liboso Muluba ya Mbujimai ya imbale Muluba ya Mbujimai biso bato mayele bato oyo bakwaka bazoba bangonde siko ba diriger biso parce que mboka na bango za salité parce que baza mayele te ya ona mboka na bango za salité bako bongisa yango te. Alors salité o baza ngo pa na bango bazo linga ko ya ko toni sango siko pa na biso. Donc bino bato boza kuna boye ba ndenge nini boko kutana bato boso na bango bazonga na bamboka na bango kuna na seke banza ikoko iyela na seke banza ikoko iyela muluba msu yeyo na Songololo bayebi ke richesse moko bomba kuna sa bele batindi nani Evariste Kazadi Mukeba e Jambui baluba siko biso siko bakolomboka toko sala nini ndeko na ngai soki yo yoke loko oyo opanzi yango te oza Mukongo oza na ndoki. Je suis clair hein? Soki yo yoki video oyo opanzi yango te na ba Congo oza na ndoki panza yango na ba Congo baza na Kinshasa panza yango na ba Congo o baza na Kazangulu Mwanda Kisantu tout ça panzela bango bayoka yango na sala yango na moins de 5 minutes pona ba mega na bango. Merci Nzambe apambola bango nunga enunga. Merci.